tumoto skila tombo se malubu nunko ikal enzeka muchijumu chijumu bwane bana kuita buja bikala sangaji mu mujisanga. Et puis arriver à prophète vraiment cartonné makasi bandimi angwasuba makasi basali angwasuba makasi akumana prophète konde weza mu ulu wa chikape mivu ivudi Jodi mivu ivudi tukumana ngapo prophète konde tusevile makasi ndenge asili goyape toyambie pe na kimia nyoso na esengo pe nyoso na iloba ya chikapa nyoso bobimba banyoso bayambie kitoko babinga jabutu mini changu di prophète wetu katuvuma imani wa kwenze katobienzeka zambi wabishimo mutu elele meji vraiment tunahana ukalakala unji unahiana kata katsela tachi muno mchukunda tachi kapa ngolo kwa ji janzambi mu kasai bamputu babunye ne batute mabaku ale retuni disanka jabun kubilo tatonyi bamona prophète vraiment njambe imambe yachibamba bitu akimtungari tuji vraiment batushibo vraiment que toko kila muntu wanzambi disanga jabun we musukutangila bimpantourage vraiment bantu bosobela muntu wanzambi ndimulo mnoyemo mulukutangila prophète Paul Konde Dominique bunka donc yumuna ja kumuna kwa prophète Paul Konde Dominique nzambi mumpo jitalala mumuchima to sepelina koya ya l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique pour des prix aya en 2011 miracle salamia mingi en plein culte en plein témoignage le yembo kiti il opé la kisami donc Konde sami mesengo. C'est vrai que nous faisons ça plaisir, nous faisons évoluer. Parce que ce que tu as raté, tu peux vous amener. Est-ce que réellement, la présence de la chose à rappeler de Yaka? Tellement je suis content parce que belle lurette, il n'y a plus de problème. Vraiment succès. Je tiens à vous remercier infiniment. Ça fait tellement plaisir d'être dans la mission de Nicolas de Sepera. C'est que ça y est, on est dans la remorque. Tout le temps, ça va y aller là, mon église, le panda et mandé, et qu'on ait 10 sous aux a toujours peiné la tata. Là, les solos, les micros, ça n'a eu l'eau. Problème, n'a pas division, n'a pas incompréhension, automatiquement c'est le diable qui sera auprès de nous. Alors, vous allez toujours pour éviter le diable, n'a vu, n'a piloté, Yahweh, Azra toujours. Azra n'a vu l'eau pour tout le monde. Et si gagnons ces alliés, Yahweh n'a eu l'eau. C'est vrai que le monde est lourd quand même, quand c'est mental, c'est tout ce qu'il y a pour vous, ça plaisir. Parce que quand on a jugé, vous avez dit qu'on a bien que l'église, on a quand même combien? On a 7 ans. C'est vrai que bon, ça les faut, pour les agriculteurs. Mais puis nous, il ne faut pas dire très
l'église c'est total presque partout, sauf les Kassai oriental. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a là. On ne sait jamais, il peut venir Batikuna. Alika Dijon, Alika Katano, Alika Nakuna, Oedité, Diloba. Et ça dit à Kabana. Nous avons le roi de 25. Total habilement au Kassai oriental. Malgré que il y a des sons que tout le monde a la nation orientale, mais l'accès n'est pas tellement bon, parce que c'est très compliqué. Peut-être prochainement. Dis l'eau et toutes les batailles. C'est vrai que pour nous, nous avons ça, sans venir à l'eau, pour avoir papier, il n'y a pas. Nous avons un papier, nous avons un papier, nous aussi. Maman aussi Kassai oriental parce que ça tourne le composition de l'eau. Et bien, tu tires à 81, quand je suis après, on a eu un composition 7 ans. Enseignement, c'était compliqué. Donc, ce va vivre aux zones extraction, on dirait pour ça on est là. Parce que pour après tout enseignement, on a également l'enseignement, il y a un indiqué. L'enseignement, il va porter sur la place qu'on a. Nous avons un thème à péter pour la bombe la bénédiction. Peut-être dans son courroux, il y a d'autres places qui mettent ça oriental, on a des lots, et ça n'a pas de mal. Les attendants, en boca pour moi, un lot cavalier, rien qu'à l'embauchement, 25, 12 ans. Ça veut dire, ni les naples, on ne sait jamais, il y a un peu de la bombe, ça, on a ça. Il y a sur place. On a la casse à l'air, on a ma casse pour obtenir le mouvement et pour le faire la mode. Nous sommes pour couper ça exemple, on va indiquer là-bas où le Satan tout le monde est là. C'est vrai que les gens de l'Église ont une stabilité. On le veut ou pas, on le veut ou pas, les lois du bas. On ne sait jamais. Personne ne croyait qu'un jour du bas, dans des autres copine et nous on va le barater dans le bol. L'église de magicien, aussi un peu magie. L'église de Bandou, là on va adapter dans l'eau, parce que nous sommes beaucoup connectés. devant Pharaon, Moïse a opéré miracle. Mon père a opéré le même miracle pour te battre dans la confusion. Le miracle, c'est un jour qui est capable de contrer nos choses. Amen. On continue à vivre la prospérité. Tes frères et sœurs, ils vont la prospérité. Abondance, même on a évidemment la pousse à la carte d'abino. Il y a un qualité, il y a un monde et le cabino. Moi, je suis un chrétien, moi, je suis un abino. Azul
sa bénédiction na yo o biki okoko matiki paka ozwa na lokete batamukilibandi yayo ngekulu banana dimeni na ozwa eloko bino ngozwa eloko nini mingi batunaka bino manoke l'église onozwa nini omoya ngozwa nini rechercher premièrement le royaume de Dieu. Le regret, c'est que ça vienne ou pas, tant mieux. Parce que le but principal de l'église, c'est pas but, mais but principal, c'est Kamaye de Salmon, Tabaye, Salmon Sengel, ou Makasi. Mais au lieu de 5 appels, l'autre balai à 5 katata, peut s'en casser sagesse. Dans la sagesse, à 5 ans, il y a moko. Mais le soir, il y a un bidon, allez, nous sommes dans 5 ans. Attends, nous sommes dans 5 ans. Beaucoup de pendant, la famille, il y a une famille, il faut battre. Mingo na ngaise tambula te poya yebite azaveugle amoni avant que le voyage aille ayebi makamane prochaine mona yo ayebi après 5 ans na yo ayebi après 10 ans bongo yo mutabukelo zo yebi sandamu bino bana ke otoni simika na polino kola zo eba makamno sa bosade lo koleka Mwana papa banda ba bébé ba yebi kolobate mais bilamba musuba chaka na nzota mwana yebi na vale ona ngote passport musuba chena bakula mwana ya cher bodo musuba olesa mwana ya cher mais mwana lobi kutote bongo banda na Nzambe na ba para ya nzoto na tata likolo nana ko gate bana koleka Mama, église, l'ingomba, boy, gâté, nous faut qu'on gagne. Comment nous sommes tous? Vous savez, la bagage, c'est la maboka, la maboka. Amen, Boda. Rien que l'obéissance à la parole. Vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Aposana kailoko. Peut-être que la boussole d'ailleurs, quand on nous fout là, nous pas. Peut-être à Simbi, peut-être à Salikish, avant de l'obéir, attends de porter Kishi et Sina Valère. Preuve à dire que nous avons la Zalia. Seul bateau peut avoir un abakish pour inviter Bambaya. Kishi peut tout d'abord nous avoir l'aventure. Nous devons avoir une abakish, Bangladesh, la Yoka de bien. Langa. Alors, ma puissance est ma puissance est ce que c'est là qui a. Peut-être que ma camusous aussi la ramène dans mon cas RDC. Mais il va dans la caille, il va dans la puissance sur les mangas. On a un le barabanga. Mais tous les quelque chose à fond. Mutakoti au nande mabeka kengi nini boka keka mutaibi pai no cheli boka vraiment kake na bino ka mutaibi est-ce que malona et on est le ke ba moto valeur non sur la frontière peut-être ndele un jour ya kosomba bino kona ba bombo parce que depuis na bombe ya ba ndele nganga asala kanini nganga sama be nganga kish bangara yo kala konde de telu yao tina kukupa mutu klia na ye aye au pa ne ku kambongo me pesa ngabo mu klia nganga apese mbongo ale ameriki atani shibana klia dos me be bota komi dipoma. Mais non, le cas qui s'est volé, on appelle les bons mois d'après et non. Nous avons dit que les bons mois de famille, vous allez rendre les amis. Oui, vous votez avant le moment où qui se base sur sa batterie, comme normal. Comme utile la famille, tant de bon méchant. Pourquoi comme ça va te ma
Rezi maka wanzamba sala kana bato bazake bakosi kukosa azane innocent tala moko azaki boma bikiawa mais bongo ngamba akumseki liboma jour ni akozongisa ye na bongo ye na bazene kulinga bato wana te bato bazokosa bato mabe kozangisa bato eza kola babomi mutu na ta famille poso mutakomi kozangi disi na famille moko akomi na liboma mais bopetre ye libeda est-ce que akoza utile toko ya pe biloko na bango te po yango ne baola lia mokwanga na bango mais normalement mosuwe batonda na bolingo na baninga bato bakomisa bato maboma kisuka liwa te mokolo omona nganga apesi moto liboma bongo 2 ans après azongisi ye normal nakopesa nganga wana mbote na kofélicité ye mais tant que bazokomisa bato liboma mpe tisuka liwa motema na ndeko na bino lisepelaka ata te eza normal mpenza te eza bien te yango na bafrère sœur ata ozangi ata bobola nzambe ayebi yo olukola nzoto koluka bilukaluka te tokaka mokolo mosusu na ngandajik nganga moko ya makasi mpe kuna defile ya banganga ezalaka bete awa so defile mpe ezalaka defile ezalaka awa te metango nganga ndibelaki akomi problème eyeli ye ti ayaki aye mwana nga kuna na nakosalva pa otoeluchakimi na ndako misimba eza kuna sobondi atukuna bokwebo okokende kokutana bango wana nseima ya royaume ya bino tokei boye akomotala mwana nzubi ya bakriche akomotala yango wana kuna yaka toposa nakopusana te ozela biso ntango tokopusana tosona na bakriche wana so baosalelo tokomi na wana papa ozokimaka bikengo oyo tolokoti yango tolokoti yango toniati nyonso totumbi nyonso combien de bakristo totumbaki na nganaji combien bakristo totumbaki na moshibani biloko wana bandeko surtout bajeune garçon nao bauti bapapa likolo te po bango basi bamonaki bazolivre na bango bientôt elizaka bamama age lobalukaka po omona diama obelukabilokana ata na kufi ata na bibana te na vivre c'est pas diamant okomisa moto okoyekisa moto vie éternel mingi basimakango awa nasikaka mabanda bakendaki esi bato basika diamant bakenda te akomoni bakenda mokontra motuta amonina nasimina na diamantaki yadekarate azambi akompe suki pende eza te pour vivre il faut que le monde a biloko wana eza inutile. C'est dommage que même dans la Bible, la Bible, pour avoir la puissance pour que nous ne comprenions la Bible. Nous gagnons data. Oui, pesa la bonne oui, pesa la laisse. Oui, pesa la mouya à l'icolo. Nous avons la mouya ya. La siège la sacerdotale, les canons, l'église, et t'aime pas, il y a mille bateaux dans la vie. Ah, la vie, il dit ça au thème. Oh, nous, c'est le petit à la main de Paul. Nous n'avons pas vu le ça va ça est dans l'église, 100 personnes. L'église a 100 personnes. La vie, un défaut, puis on va voir la salle. L'église aujourd'hui est comme quartier par quartier. Même dans l'apôtre, on peut s'avisser car le ciel, je vais aux États-Unis, on va 5 états pour les jardins. Même au Canada, les autres cas. Les pays ont deux villes. Les autres en Asie, les autres cas. Ils cherchent à prendre 360 paroisses. On a créé ça. Malgré la confession de comment dire qui dit confession avec madame on bataille dans l'église où ça vaut quand même la peine. Bon, Biscanios kota nila mjini nila so kita na retour na motema to ba ukita chaque série de le pesa moto mais la peine na retour donc elle a dit
Parce que beaucoup de gens, peut-être moi, beaucoup de gens côté à côté 116, 127, 122, les Poulandais, peut-être celui de mon bonhomme tué. Moi, c'est cas, on va me poser. On s'en a dans la passe. Quand je dis, je suis au Conseil, je il faut zonga parce que c'est qu'il va y avoir. Donc, là, même une confession religieuse. Il va trouver 11. Il faut présenter M. Demont et mon cause. Le président sera la confession j'ai. Le gouvernement n'a l'obéi de son mari déjà. Nathalie, du coup, il a 11 ans. Tout le monde a raté. Si nous constatons de la taille, madame, vous pouvez me représenter, Nana Sorana Libo. Kubikisa bakona miliyoni na mukilimo. Ndoko bakulima lubate mwana bango. Nde yawe abati na moko na kata chikapa. Tito yao. Oba mbishi bakari bachira kabino. Tito tombo la mkeni kutala kate zabu pambo la mbuka mobima. Jamais.
métro kaboina biloko baye eza na mokolo mpe tola kandaka lobele mpona na nzala po atala so olingika mpona biloko boya eza na mokolo mpe ntola kopongolaka nzela mpe libala eye koseka na koseka me mokolo mosusu mpe mwa ligongo eye omwana komusinzanga aboye te ukamukila okuboya yo mwenzangu naboya yo nanga liloba kolandelaka mpona bisengo kaka te meme ozala pasi lakisa ntangoete pasi na yo omona okapamba nde nzanga aza liboso na makambo nyonso toujours wana c'est tant que là pour la troisième fois tu vas d'accord non moi la première fois so kimoni ya mama ni michana wose na matambe ko yibide musu batira ko banga na mchina na tamika place wale ile ni so ta ni bomba mimi suka nayo au sisa ndio na second group na tabi ndio ile bayani kwa na tabi na mchana te ile ni sabuni na mkono mwana kwa na ya sobre la montée à l'église. Après de là, après la boy église, de là, Sunga la et Goroko la Dabuzo, Motumakasu, Mata, Boa. On a bouti l'église, n'a eu l'année, on l'a eu gâté. Motumakasi va frère. C'est pas la frère de Colabosa. Surtout quand on a les toquettes qui nous mettons dans le CKI, nous avons qui va avec tout va avec la routine d'abord ma maman, mais tout n'a rien à dire, mais pour minimiser un peu mon taille le côté. On s'en va nous à la bouche, la table, nous avons fait ça, on va tout d'abord à deux, on avait la nuka, et nous sommes à la bouche, la beauté, on va avocat dans les infos, on a ça et la binôme. Problème nous la ville malgré tout un jour comme ça peut-être la frontière pour la ça passer et vous allez même pour les capitaux mais ce que la frontière ça c'est un jour nous avons mon corps les japonais kuboya mokote kupona mokote linga tout le monde tanda basali mokili atandisi moi na iba tous ba moi apesi pio na iba tous ba sepe na pio apesi molei na mudonyo sa mokili mapwale atonda na kuya bien ndio pezala bongo mwana za kufaza la kuverna batoni ho yo kangela motema longola yango o ozaranga na kulobisa bamote longola lobisa tout le monde oh msuswana na kabila kayete klapela moto nyonso sala malamu na moto nyonso okolo akopambola yo nalaksi bolingo mingi bazongisa nanga bolingo te frère sœur yo lingi moto azongisolo bolingo bolingo nyonso ozolakisa na mokilo eza osaleli ya yawe akofuta yango akopesa osalaire madame sénateur peut va passer même la dage oh il a planché sur le banc un bienfait n'est jamais perdu pour moi nous sommes là tout à l'heure pour s'améliorer donc d'abord ça va madame pour le côté avec ma demande d'immaculité là la ça va nous on va zonger la tête tika batata va pour nous zonger ça va zonger c'est là yo on zonger le ego les kabato va pour nous ça tambola na bonne na tata
nyonso na moto yo. Vous comprenez bien? Merci beaucoup. L'accueil d'Abidon très chaleureux. Ensemble, nous avons la place. Na to pe ko mbe ke no na bule na ko no pe la goto no ne ya wanda na mo mo sa ka ta sa ba ko na na gota no ka chika es la contraignoso discrimination da na mo e do no pe mo le ya wanda na mo ka ba ko ta sa ba mo ba ta mo ko na mo ko ya da na mo da na mo ya da na goto ma wale sa ne pe ko goto le ko me la ka se ko ta e do ko be ba no maso liban nyoso bi Mas mai bana yo yule mwenye ni kusikinya yule mpisi isemkata magota imana unopana unusha ngota ni kusi pano ya wanda tatase wali msama kuma ya choto mabunga ndi kamila na mtu bana yo sigeza liyo na modokata mukili pote mabunga ndi barrière munene kasia wanda no umakoza makukia kwa barrière ndio mabunga ndio so ni msabsunango kinyeza kata ngota ngwe msamto sala kabna ngota ubotoleka bana mukoza bafeza basherza ngine so bazinga bana tata kimia ezakata bakona mibolo tata mwani santi kana nikolo ebanda katla moza katla mosala ba mosu ba mo tamsa bango na tite bogo to lepe mo ndeka mo na mkungu ya msanti sala katla mo na ngoko mukamu tata eko samaka ngota na kongo Christ na Nazareth na lwa no santu de la ilo mona seko amen koto na kombo na Yesu Christ na Nazareth amen. La ville sainte. Apocalypse 8, 23. Acte 10, son 12e cantique. Amen. La ville sainte.
La ville sainte. Amen. Merci beaucoup. Il y a Amen. Benami na komba frère Zadio, naza mondimi ya liloba di bumba 1. Tosepeli na koya ya l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique. Pour depuis aya en 2011 tolukaka ye makasi. Mais ndenge aye kotala biso libota tosambe na ye pendant ces 5 jours donc tosepeli makasi libota esepeli makasi vraiment. En fait na biso aza prophète à Molimo parce que nga moko en soi nazalaki musika na secteur mususu. Que prophète aye na ngaki na kufa na sala accident. Mais Kolo asungi ngai na longwe samedi na komi awa dimanche to coach église tilelo donc nazane sengo makasi donc aza prophète nzambe ya solo. Dine jaji mama Cécile Bukumba mais tout sombele mu Luanda mu Angola ndimulo mune mu kutangile prophète Paul Konde Dominique un kadon ke yumuna ja kumuna kwa prophète Paul Konde Dominique nzambi mumpo jitalala mu muchima ni mupete jitalala ni jisanga kwa munji mumu na chifwanyi cha ye yanka yenda chifwanyi chenda donc chingenzele malo apunyi malo sa makola muna wakumbuka mujire ja nzambi wetu aliloba wakutenzele malo manere nyi mutuba ngela myoyo kujibana betkonsi badi mu Luanda tujine jisanga jabunga boli tujiba kijile muntu wa nzambi mu province wa Kasai vraiment tuba souffrir bikole bana betu misangu kuva vraiment bantu babungu comme bakambi comme tel bakulwa bakupita kat bato vraiment bato akidishie muntu wa nzambi to mais cette fois-ci à travers papa Cédric na mukambi Laura tu dis vraiment bato chivo vraiment que to kwa kila muntu wa nzambi jisanga jabungu we musu kutangila bimpa entourage vraiment bantu wa sobela muntu wa nzambi vraiment guérison totale mu province wa Kasai. Amen. Tozana esengo makasi ya kola yamba l'homme de Dieu nazoloba na kishelele na chire upaka nje Bukavu kere nchungwa ya l'homme de Dieu prophète Konde amia province ite nje chikapane ngone upaka nje Bukavu ke chwa kirami jimi buki chutu kumono bore na kichimo l'homme de Dieu amia bato akimtu bare upaka nje buki à travers nje mukambi akachitumsante Cédric Nkama vraiment njambe imambe yachibamba bita kimtungare amia upaka nje buki ndine disanka jaboni bakumona ba frère balukutu visiter munemu mwitomo Kasai muchikapa en tout cas disanka jaboni mu 2011 prophète uvumulo ne musambu uvuimba bwaneno boye ilobana mokili bato mingi bakobeta mabaku wen kwamba ne oloko aji janzambi mu Kasai pamputu babunye ne batute mabaku ale tuni disanka jaboni kubilo tatoji bamona prophète mubilo tamuji ulo mujila ni mutu yibasa ila bonsu mustad ni ndimu sagidila nzambi wa église liloba nzambi wa prophète Konde ni papa Cédric ni mutei bonso ba mo église liloba ni ba frère ni ba frère bonso ngako basagidila mudinja mukalenga Yesu Kristo wa mu isalele. Amen. Kunahana ukalakala unji kuli nzambi mwene shakatunga mwene tetso kulingika ngo mutu mona mutu na nzambi muno muchikapa vraiment tunahana ukalakala unji unahiana kata katsela tachi muno mchukunda chachikapa nzambi shakatanga mwene mwe watulingia kwa albunene mulo mava muno mchikapa vraiment sambukia yinji bwa kulingisisa Yesu aze moneke lingiwe msono bwa favere wa papa Cédric Kama atukani papa Laurent ngole ya mutepesitano kalakala unji kuli nzambi mwene shakatanga atulame mujina la nzambi mwana nina tata ye mwene. Amen. Tujini njisanga jabuni bivuka bwa kwenzeka tobyenzeka nzambi muntu lwangisha mvita toto balwanga na bachumuna bwa victoire wetu tujinendeo babinga jabutu mili chango di prophète wetu katuvuma imani bwa kwenzeka tobyenzeka nzambi wabishima mutu elele meji bantu bachombola tukavuba kuluka eglise ukavuma nokukuluka chikabe chikana tombe lelo tuji bajuka tuji makana chaleur
loyembo ekiti kati na liloba amen. Bon, biso pe tosepeli makasi na nde toyambi prophète Konde Paul Dominique banda 2011 tina lelo tosezoki 11 tozwaki ete lelo nde tosiki kozwa ye tosepeli makasi mpe na basali na biso bakosakoli Cédric na ndenge amemeli biso ye awa nde tosepeli makasi nde tokumisi mpe nzambe na biso makasi pena na ndenge prophète Konde ye tozeli makasi mingi place oyo tosepeli makasi na ndenge asili koya mpe toyambi mpe na kimia nyonso na esengo mpe nyonso na liloba ya Chikapa nyonso mobimba nyonso bayambi kitoko. Tudimi kusanguluka hakumona prophète Konde mudimbo da Chikapa. Tudimi masuku avula kusarika mu 2011 tujako kumona fumo. Uva tudimi kusanguluka mu lusuku lwa manyo twamona fumo. Fumo waza twaenda kusanguluka twaenda mabenesha mapamboli. Ensemble nane twakashe abali kakale hakuzela malange ajijifera. Nguri kunambila laji mulange kwawo. Tudimi kusangaraga tuvuji. Hakumani prophète Konde wezamu ulu wa Chikape mivu ivudi tudili mivu ivudi chukumana ngapo prophète Konde lela mteno tadimanishane na mwanti walilobe prophète Konde tudili nende munomomo mukasai lela mteno mzambi wateke twakatangale kushikitisi chifudi chonjuko hana vudi avula pangambi ya nzambi twatakana mu Chikapa mashuku avula mu mashuku makumi mbadi twakakala kilitenike mule 21 muje pale kanjunju kakanzala mwanyo lwangwana mashuku makumi mbali nungwana twakala numasangeli generale kudila yano ngambi ya nzambi nayo mashuku yavula prophète Konde helke tukushimana mjila renji amen. Chonyeke njamba maranga mabwiki ishini motu njo njamba yona mini kata province nja Kasai vraiment bunyako mabwiki chwakaru duande tureke nyeke vraiment chwaka nyaka mema no makimakiriande be bato bakimbaru rumoko kata buranjamba jar busek bobwiki yonjon kimi aneke tationo imoto moko jo antom jaba nusina mana niko akamoto ade moto kimi neglige bo be yarande monjon kimi yara bunyako ngo uyebande dengwa bakande Yesu Kristo ireka ruiso kampibo Yesu Kristo ama wi aro nde kwande rikarbuto muso mojonjo ande jibu wanjo mema mawiya de granana kakana ronde jamsi to kwibo jambi ame ukatero to kone konwe amen. Impression nga o na moni vraiment na mboka Chikapa parce que nga na vandi Lumbashi mingi depuis 2011 nazaki na Lumbashi bon na sali ma tourner moke na sa familiale na kin na zonga na komona Chikapa par rapport à Chikapa ya calendrier zalaka na Chikapa lelo en tout cas il y a une grande différence. Donc arrivé à prophète na kata mboka Chikapa nata ya cordon Cédric Nkama Mfumukele vraiment eloko mo esalemi onga mo meme kamusingai. Donc azuna na recopier image ya siège lokola bongolo petit frère ya bongolo. Et puis arrivé à prophète vraiment cartonné makasi bandimi angoissement makasi basali angoissement makasi accueil mo chaleureuse. Donc vraiment na sepel na mingi penza et puis même équipe technique vraiment de fête et à la guitare. Donc vraiment 5 succès na marabu nyonso. Mais na moni makamwa comme ça la kati ya mboka Chikapa vraiment na sepeli mi nkolo apambwa libota Chikapa abakisa bango mibu ebele vraiment na message ya prophète pesa mi kimia penza total la kati ya mboka Chikapa. Merci beaucoup Eza Mosago Jérémy. Je m'appelle Jenny Joël Ilunga. Je suis journaliste à la RTNC Kasai. En même temps, je suis chargé de la communication au sein de l'église Lobananzambe Kasai aussi. Tout autre ce qui est là, prophète Konde Dominique, Moudimoufik Moukasai, beaucoup Mouchindo, Koumoutangali Samba Tiende. Bena Kasai, Mounissa Jabung, surtout, Baltendelegi, église, Eweu, Wa, Dji, Janzambe, Pabuloba, Anne Lobananzambe, Dissana Divodio Jabung, Menem, tout le monde qui est là, Tombo, c'est Maloubu Nunko, Ekal Enzeka, Mouchidimu, Chidimu, Boane. Bana kuita buja bikala sangaji mubujisa tuna ntoa sikijila bonso bakutu mwana prophète Konde tumubanza wana Zambia mubujimbi ya bum mwamushindo akala utangala ekeleza kumusana kusangu mbikangisa. Merci. Nga komona nga Augustin Ngubu naza kumukambi ya ba membre volontaire effectif ya province ya Kasai. Pona nga vraiment impression nga depuis prophète ayaki awa eza esengo moko do ngwima moko ya makasi. Pour prophète Asala 11 ans depuis 2011 oyo ayaki awa en tout cas ndenge akomeli biso lelo akuti pe kimia makamnyo seleki na kimia esengo donc ya makasi donc
toza pe na ba témoignage ebele ndenge pe loyembo ekiteli déjà ba invité ebele oyo bayaki ba féliciter makasi ke oui ya solo boza na l'homme de Dieu. Moya koloba mingi ezate parce que eloko ni eloko ezala na ntango nango. Ntango ya koloba ezali, ntango pe ya kofanda kimi ezali, ntango ya kozela ezali, ntango pe ya accomplissement eloko banda kozela ezali. Lelo toza na esango makasi parce que malgré ba multiple occupation papa azalaki nango mais asepeli kopesa biso pe espace biso bato ya Chikapa na programme na ye mpo akoma lelo na mboka oyo. Donc likolo na se esangani miracle esalami ya mingi en plein culte, en plein témoignage, loyembo ekiti lelo pe elakisami donc tondisami na esengo. Toza na kondima ke nyonso bandeko tungisa biso, nyonso bandeko bloquer mambo église, nyonso bandeko kangela biso banzela mitungisi présence ya papa boye na ye libambola pesi biso na nsima kozonga na ye ya minene kosalama pe makambo nyonso ekenda kimia. Merci.